Le Bible lobby, Dieu ne fait rien sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs de prophètes. Ok. Il y a des gens qui ont né dans le ministère et consacré avant Botama. Ceux qui monnaie à pirate, to faux dollars ezali. Il y a que original dollar à la pesade. Papa na biso sina impact moko boye na ba vie na ye. Donc mutako bongate. Avant na tsayo okoma ko travailler place au ovana na kiti wana. Il faut ngana koma mwasi na ye. Babeteli ngate. Iza ya ngamoko. Papa wana proposa ngai na koma mwasi na ye. Naza mobali mena ndimi na koma mwasi ya papa wana. Ko papa ili souffrance et ko salisho makambo so kana tout ça na vie. Bimana mon patron na ye. Mwana mobali au bimana mwana mobali na nzela sima. Comme Saint-Esprit eti na ngaka loba. Masuba o biso to suba ka biso ba mibali. Omona na osuba ona ndenga sima papa. À chaque fois on va poser na ça seul. Papa, na obimisa makilo. Na komo de mwasi ba période ya basi e komo pa na nga mobali. Par jour na changeaka pampers ata 10 fois. Imaginez na moi mobile mais par jour na changer pampers ata 10 fois papa na ngai. Tala oibi la kele mabe atoke France. Makila et changer te. Yo ba te belé ba osibi ba conséquences de banda mboka. Eza makambo akuti kuna te. Mais eza makambo yo wuti na ba famille ska ba wuti. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo ko sala bolamu et gangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye ko senga na biso nyonso to kozwa vidéo oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mo mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye ko beta na ba porte na bino. To kanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki na lesaki. Malade elingi ekluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et c'est qui a la fidélité au Pessarabiso, dans le meilleur de chaîne Oizalaka, la chaîne qui vous ressemble, Chebiso Télévision, chaîne Oekokani Nayo Nanga, Nabiso Nyonso. Merci aussi à sponsor numéro 1, Chebiso Télévision, Ezalara Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à travers Jésus-Christ, à Pessabiso Santé,
paisible apesi biso mbongo apesi biso misala azalaka toujours wana rendez-vous pour na robatela biso. Merci à sponsor numéro 1 chez biso télévision batu batunaka mais ndenge ni bino bozalaka toujours likolo beaucoup ya raté moi to ko ezalate parce que alliance to sali na Jésus Christ et ozala biso difficile pour to ko ya parce que ton biso to la raya azalaka wana pour na robatela biso pour na ko protéger biso maramunyo so oya biso et marcher. Merci aussi infiniment à Papa Cheki Mokadi parce que soki le Papa Cheki Mokadi te mais peut-être musu bolinga boy baté que papa il pas existaka et à travers Papa Cheki Mokadi ndé sali que le lo bato belé boy papa il existaka. Merci à Papa Cheki Mokadi pour na confiance peu fidélité au Pessingai. Merci aussi à Nezoro héros dans l'ombre na biso les héros dans l'ombre. Merci à Papa Zara Capita le directeur technique. Merci aussi à Israël Monzo. Merci à Madame Dako. Merci aussi à Madame J'espère Kachama. Merci à Papa Gimoteba pour na musala kitoko bosala na katsa le meilleur de chaîne. Bandeko balandi na yesu na émission oh c'est grâce à Dieu. Pourquoi c'est grâce à Dieu? Parce que la Bible nous dit dans Mukanda ya Marc 16 verset 17 à 18, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Il chassera les démons. C'est grâce à Dieu et sa alliance oyo muto asali na Nzambe. Tant wandimi ko kozwa kombo ya Nzambe ko tchana katsa mutema na ye et miracle komi ko so créer mbala moko na makambo nyonso oyo kosala na vie ya mutu yango mutu yoka na émission oyo c'est grâce à Dieu. Mutu oyo Nzamba kangoli mutu oyo Nzambe alongoli na katsa difficulté parce que diable aza malin aza wana pona ko bebisa ba vie ya bana na Nzambe mais Nzambe lokola pas za bolingo atindaka toujours ba serviteur na ye tout autour ya bana na Nzambe pour que ba mema paix ba mema lumière yango to une émission c'est grâce à Dieu nazanga mon côté nazana l'homme de Dieu et à travers l'homme de Dieu tozana ye ndeko maman ndeko papa oyo rolande émission oyo s'il vous plaît soko lingara chaîne oyo ondima ko s'abonner pozalaka édifier na kata chaîne oyo na kosenga na yo kopesa biso kaka matoi na yo te me pesa biso motema. Pourquoi pesa biso motema? Matoi koko yoka eleki na ngope mais na motema no soko zo croire na mambo to lobi ovandisi yango na kati et ko permettre ba miracle et se créer yo pour vivre changement. Imaginez-vous tozaki na année 2025 eleki loka inaperçu to kota année 2026 toujours ozobila kaka na même chose siko na lingi ngana yo na émission oyo tozala édifier nazana l'homme de Dieu papa Emma. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Eli. Merci beaucoup. Grâce à Dieu. Ok. Oui. Bonne santé. Non, santé, nous sommes battus la biso, tous en malade, tous en forme et par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Yamboto Banda et au Seigneur la bino au Kambabiso na prière. Sur votre permission de ressembler là. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la faveur. Dans les guillemets, nous sommes dans la mission au Nzambe. Oyo muteme azalaki découragé azalaki na espoir lisusu te na nzela ya mission lelo opesa espoir ozongisa foi et opesa ye quelque chose au mutema ezoluka na kombo na Yesu au nom de Jésus ainsi prié amen. Amen. Papa Emmanuel, prophète, pasteur, évêque, évangéliste? Non, ministère prophétique. OK. Mais comme pasteur responsable il y a une grande communauté. Gloire à Dieu. L'autre fois qui émission na papa Eric. Oui. Bozongi lisusu na papa Eli. Du fait Zara Eric Eli. C'est qui? Zambazo continue ko sala toujours na kati etonga. Soki tozongi d'abord na pesi merci na ba équipe nyonso ya Bravo Jésus. Gloire à Dieu. Surtout tozongi na émission grâce à Dieu parce que toujours zongi sa grâce le kumu epa na ye parce que na makambo azosala. Oyebi esika nzamba leki na via mutu il faut tika ba signe na bilembo. Amen. Alors le Bible lobby Dieu ne fait rien sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs de prophètes. OK. Alors so toujours zonga exemple ko talisa ko yokisa sata na soni ko lakisa comment nzamba za capable ya kozwa mutu quelque part pepe na omema quelque part. OK. Yango moni esongo na biso la fois parce que tozaki na papa Eric na pesembo teskazali et le lot zongi susu parce que nzamba sali sukoleka ya koleka banda que toza vivant et toujours vivre na se à grâce tango nzamba zo sala et tozanga soute ko peseka merci yango tina mission na biso toye lelo ya ko remercier nzambe na o nzamba to sala o eleka kilobi. Amen. Babenga rabino miswa aigle.
nga ko excuse nga peza pona benga yo yo kozala moi passe parce que boza déjà pasteur ou boza une église ebile bozo kamba na ko ko citoyen binote et mission aigle au monde a musika parce que na nature to yebi aigle lorsque ça likolo des visions ezo ko plus proche sikolo oso mona nini pona mboka na biso ça c'est le temps de Dieu pour le Congo. OK. Exactement Nzambe pour le Congo. Exactement oyo le même sujet de l'obéla grâce à Dieu toujours remercier Nzambe parce que comme étant Nzambe ngé a humilié bangunya na shamboka. Et puis za moment Nzambe ngambe ma nouveau Congo. Congo ya Sika. Et quand on parle Congo Sika, c'est que makambu nyonso ya kala otoyeba keleki ba guerre babitumba moment CRS crise mais Nzamba même nouveau Congo c'est na ba dirigeant pe ya Sika na kitita mova place non dirigeant cause la kala cause la Sika mais quand Dieu restaure quelque chose au cause la kala mais Nzamba quand Dieu a kala on a transformé yo na ndenge mususu pour kota na nouveau départ. OK. L'homme de Dieu. Vous êtes belé bino so basali na Nzambe. Il y a des serviteurs de Dieu oyo bazo sala musala Nzambe na ndenge singilité. Objectif ezali ya ko soutirer kaka quelque chose pas mona na Nzambe. Est-ce qu'il y a conseil to ko pesa na bango? D'abord moto ayambi bibelobi na Nzamba so Jérémie avant mobota le maman na yo na pona kiyo déjà. OK. Il y a des gens qui ont baza né dans le ministère et consacré avant Botama. Ça m'a bien guié. Le autre monde a surtout dans le ministère prophétique de ma bécoti. Je suis prophète, mais souvent je doute aussi dans d'autres prophètes. Pourquoi? Parce que la moko et l'aéroport so tchon na parce que ya malamu ezali et même sera malala nosto les langages mon pe loba muyaka moko afin ça ba yakanyoso ça veut dire papa il faut comprendre que et ce cas faux ezali c'est que original ezali. Amen. Même la monnaie ce qui monnaie à pirate to faux dollar ezali yeba que original à dollar à la ezali. OK. Donc pirate il en aura toujours original. Bako benga bako tanga combat pirate te ce qui originalité na ngozala kité. C'est-à-dire qu'il y a des hommes de Dieu, on a fukame balte. Amen. Il y a des hommes de Dieu, oyo baza non pour na mbongo, non pour na bien matériel, mais des hommes de Dieu, ils sont là pour l'œuvre de Dieu, pour les salir. Amen. Alors, il y a une zone ça madame ça la terre akabatu pananga, ma be oyo wuti ko vivre. Kola tsanga ba misusute. Au cours les 90 jours il y a souffrance. Mais dans mon moko na seconde moko histoire n'a changé. Alors, le but est ce qui a aux qui décide, ce qui a pour aux décider. OK. Au cours les 3 places aux décide, mais 4e indice quand nous avons une solution vina. Et yango dans ce courage là nous avons qu'on perd des fois qu'on perd d'espoir parce que quand rien n'est possible c'est qui croit en Dieu. OK. Ça qui possibilité ça toujours. Possibilité ça toujours. Mais parcours non, ils allons avoir volonté ensemble moi animal qui s'en monte pas serviteur moi ça qui n'est faux serviteur. Il y a des fois les écoles. Des fois sont enseigner enseigner yo. Azana façon bien ko enseigner yo. Au quand il y a quelque part mettre sur les bakou. Mais les bakou ne ko courageux sur que au continent sur kuta na malamu. OK. Mais monsieur sur kota na libaku mi 4 na magi mama moko mama bisinga na uti na poto na futi billet na Kinshasa ba loger ngai. Mais à la fin na zangi na moyen ozonga poto na zangi na billet na continent nyongo ya séjour ya hôtel. Ça veut. Alors et loko biso na posa nango mbongo oui okopesaka mbongo ekosila elamba na olateka oka pasuka mutuka na otambule kobeba mais loko est important ya loko témoignage te. Amen. Papa il oyebi soki pe anglophone des fois à cause de la
à prier n'est pas inadité, mais 2 secondes, mais il croit na oya lobika à 2 secondes. Ok. Et pour mes que bosna nyonso lekaki, bosna ba choc nyonso, ba salaki yo bosana, mais tia kondima ya ko l'espoir na ba baza vivre. Amen. Le prophète Emmanuel, Batouba a toujours espoir, ba désespérité, Zamba a toujours envie. Yamboto zo manabino, to pesa non de kombote parce que to pesa bino mbote. Bonjour. Journaliste. Et singela na bino maitsa mon voix. Ok. Pour na bande ko pe ba ota la biso, be ba ko capter bino ndenge singeli. Vraiment, merci papa, merci. To yambi bino, boya ensemble dans l'ombre de Dieu. Nini esali ki atozala na oisika. Vraiment, merci papa pour la parole. Ndengo pesinga maloba. Yel bosona nous na remercier nos papa nanga vraiment. Merci papa. Gloire à Dieu. Merci papa vraiment. Merci. Non, on a émotionné. Ok. On a un témoignage, n'est pas d'ici là, on peut ce témoignage. Ok. On s'en passe lié à Otim Sika. Ok. Yemuka Loba, témoignage sur votre rejoint. Papa. Namono fukamili l'homme de Dieu. Baba to fukamili na bata mokilité, mais le serviteur de l'Éternel mérite double honneur. Amen. So yiko to moni chef de l'État to pesa kayo honneur. Ou bon moto aza plus que chef de l'État. Problème en za nini oyo to monio kozala chinois devant l'homme de Dieu. Vraiment, merci papa journaliste pour ndengo pesinga maloba. Pendengo 8 ans ya koyamba ngai na plateau na yo. Lisolo, eza lisolo te ke mutabete linga. Eza lisolo esalami moko. Ok. En tout cas, papa journaliste, papa na ngai basera président Mobutu, ancien président Zalaka Mutuma na ndako na biso toyeba nzala te. Ok. Na ndako na biso vraiment totikalaka koyeba nzala mukete. Babilamba kutu ezalaka no bana misala banda sokolela biso. To banda kolia tongo midi pourquoi. Mais eloko banda ko déranger nga na nde na komi mukola lelo papa na ngai biso to banda sepela na babuzwa papa. Oh, basera ba papa na biso na génération bakoko na bango baloba liloba moko. Bino ata bosali ndenge nini, ata bosali ndeni bokomi na bosombi ba mapangu na ba mboka oyo. Botikala ko bénéficier bo mengote. Et arrivera papa na ngai ayaka kokufa papa. Avant kufa papa bila maladie mobu. Wana babuta biso 5 papa. Nako kobeta histoire ote babuta biso 5. Nga na mwana suka. Bayana nga nyonso tu bakufa. Natikalaka nga moko. Natikalaka nga moko papa. Pe tokufa aka do bakufa aka na maladie moko. Bakufa aka na maladie moko. Maladie ngoza sonde ti mutakufi lelo exemple lundi. Après 2 semaines, docteur Mofubola ni sapé moko sofa kufa. Do maladie mo izara mike. Boko utambo na nzela ta muso betika liba kwa pamba. Ememi ona liwa. Mais papa ngai ti na ye aepana na o lukao pour na expliquer bana nzambe ke o eza message ya vrai ya ngamu ko salameli ngai. Izate ke mutabete nga lisolo na fabuka ngo za ya ngamu. Papa na biso sina impact moko boue na ba vie na ye. Donc mutako bonga te. Mutako bonga te ato liembo ngo ndenge nini ato kei wapi yango kende koluka musala ndenge nini ba ozwa ote. Okoza apele lo ke ozu musala mobo ke ngo kende poto o mata okita leba otala na passeport na yo elongi no me komi eloga mutu mususu. Ava papa kufa lobela biso lo mo bana ngai bolanda nzela oyo nga papa bino na tambola te. Tellement biso toyebaka te ke papa soki atambola nzela mabe to bona mona kaka no papa nda somi mapangu ndenga tike biso mapangu boye to bénéficier nango. To kantaka nzela papa lobela biso to landa te yango wana ya kosomba soma mapangu. Oh papa kotaka na ba science. Papa kotaka ba science wana ebebisaka génération à génération. Donc na biso bana na ye. Na bana biso to robota. Na bana ya bana na biso do to tikala komona bolamu te. Papa le papa kufi. Na meka ko décider pa ba ndeko papa. Ba papa kulutu, ba papa leki to vanti bango. Le na po na tikala nga moko. Na vanti bango na ebisi bango papa leki to papa kulutu. Papa za invité, ba pesa kufi. Ba ya nyos ba kufa na tikala nga moko.
est ce que bokopesa nga ata lupangu moko te? Papa leki na biso lobi na papa kutu biso bien tout cas biso makambo wana toyebi yango te. Makambo lupangu toyebi yango te. Oza mwana mobali sala vie na yo. Na lobaka bongo. Na teleke eza nango biloko ya papa bandeko ne ba déclarer bazwa na lobali sou liloba te papa na ngai na tikaka. Bon, c'est rango mwana tanga ko mwa nzambe eza te maintenant zo opportunité le na tanga à travers nzambe ya papa Emmanuel. Amen. Na ndenga mobali kaka na sala ke fort na kenda ko luka musala na limité kaka ba compagnie na biso ka ndezalaka. Na ke luka musala na compagnie bwe bandimi na bango ngai pe papa. Papa na komaki komela kuti so na ko banda kuti de 7h. Donc tina olala ka 21h. So na lamuki na tongo. Kuti na kuti. Kuti na kuti de babokelanga molimo bo ya kuti esalanga retour na kenda que papa kulutu na biso. Na la imaginez papa nga beta papa kulutu na biso. Na zota mana beta papa kulutu na biso mana beta na papa kulutu. Pesa nga lupang moko papa. Papa kulutu akoka ko supporter. Tabi yo loko seminga na nzoto. Tokotala yo nanga na mona mo iliboso. Na pesa nga lupango ko tokutu ya baselemba okuna lupango papa donc bakota kati kuna mo baselemba wa kartongo pe isina bosa na ngango. Papa na kokate papa journaliste na teka lupango wana. Nazana mbongo ba dollar liboki. Papa na mona mukele koma ya ngai. Na sisa mbongo imaginez papa na teka lupango na sisa mbongo lupango na espace à 1 mois. Tous les bars ya mboka oyo na yebaka ngo. O musicien kinganda zo beta ngalo to mofuna kende. Papa mbongo esila ngai. Moi conscience ya kimumutu elenga mo mukie na bite na lukalisu musala. Na kenda ko luka musala papa. Na musala no ko kende. Soki peut-être baby soki non yaka samedi tozo sinalo ke tozo na musala. Papa soki na komika vendredi samedi na kiei. Omona rata musu DG to directeur azalaki awa akei déjà. Directeur azalaki awa akezalaka bongo. Ekoza ata mutu azali banda mboka to na poto. Soki abenga peut-être na téléphone. Na bisendo zo mona ngawa bandeko nanga na zampia kabuti ata quelque chose. Bandeko kotabu mama po kotabu papa toma na solo ata bana pale kite papa kulutu te na solo sa bango te. Moi mukie confesse tikala kotaba ndeko mama. Soko na bengi bango na téléphone papa journaliste. Lundi bo solana bango bien, mardi bien. Sobo komika ata samedi jour ba prometa ki ombongo. Oko banda benga bango banda 6h. Ba yamba ote ti ata poko ba yamba ote. Mais soto komi lundi, so komi bango ka sali ya lotomo fo ba solana nao. Na koka bongo te na luka su musala mo ba koteka ba victoire. Na victoire na lopori wana. Compagnie moza quelque part na luka musala mo boykuna na kendaka papa na ngai. Na kutana DG, ye moko DG, directeur général ya compagnie wana. Akotanga na bureau na ye. Eloko salanga passe eloko directeur na lobela ngai. Bina nga comment expliquer au mwana mobali o misa solantaba. Pour nini en tout cas vraiment taro papo ya kopakola parfait ezala te. Azwata yambanga na bureau na ye na vanda na ye papa na ngai. Abandi koyebisa ngai. Mondongo zabuza mobali kitoko. Nandimi nazo na société na ngai. Pe na ozo teke notre travailleur simple. Na opesa au moins grade aux à la place à bien. Aibisi ngai lakisa téléphone o salela. Na bimisa téléphone nga mo double sim na zana wa seri bate ezali so ebando kota 3 sim. Réseau ko teki ma pamba. Aseki ngabi yo ko sala téléphone o te. Pona nini okoki ko sala téléphone oza mobali kitoko. Pourquoi okoki ko utiliser téléphone ya mabemwe? Et ça que papa n'a pas possibilité te. Abisi nga ça va. Kana bureau na ye, ezana douche, abiki na douche ki o sokola. Akoti pe na douche na sokoli na ye na vandi. Atindi soki secrétaire ne je crois bingi kana téléphone ki na maison ki ngani zelanga bilamba mo bwana yaka nango. Na makaba elinga bilamba. Papa journaliste. Taka nga zana ba téléphone o sela 3 sim. Mais papa na DG na biso na pesa ngai iPhone. Apesanga ma téléphone ya bien ya qualité bien kanga photo bien na parfait na sapato bien abina ngai kende yaka lendi soko ye lendi o banda musala papa na kenda ka nesengo na ye lendi ko na ye lendi avant tinga su na bureau na ye asomeli nga mo ji ndizala ka olengela ngai
Oh, na suka zo proposer ngai. Avant na tsayo okoma ko travailler place oyo, ovanda na kiti wana. Il faut ngana koma mwasi na yo. Papa ezali solo te ke mutabeteli nga za histoire oyo esalameli nga moko za histoire vrai. Babeteli nga te. Eza ya nga moko. Papa wana proposa ngai na koma mwasi na ye. Siko natalaki pe banda na botama nasala na eloko wana te. Komi expliquer eloko bongo na koki ko pratiquer ngo na osala ngo ndenge nini. Nayebisi ngai na peso 5 minutes naza libanda. So na koti o répondre ngai. Abimimba mo aki. Papa na vanda nga moko na bureau. Na vandi nga moko na bureau na raisonner. Pas même 5 minutes koka kitemaka papa na yo kota. Nayebisi nga o moni ndenge nini. Ah, papa. En tout cas, vous excusez nga boza ba papa na ngai. Pour nazo kita ya kobetele de papa Emmanuel. Limbisa nga tango susu nazo betele papa journaliste. Ça dérange pas tant aujourd'hui au Antonio a fait du compte et si je zaki. Ah, tango ayi azongi na bureau ayi atuni ngai décision na yo eza nini omoni ndenge nini. Papa. Natalaki déjà na komi na téléphone na bien. Natalaki ke na komi kolata moi bien. Natalaki façon vie na nga ndenge ezalaki na pasi na tobotama na vie bien tokoli na vie bien quelques minutes vie na nge changer nakomi mutu mwa boye papa naza so omoni ngo mona nga dans le roi bisanza nkele mais nakomi na vie mwa boye le mwa téléphone na bien na loboko mwa pantalon bien short bien je ezalaki te papa en tout cas mwa bandeko na nga bolimbisa ngai vraiment bolimbisa ngai je ezalaki te papa na ngai na ndimaki kokoma mwasi ya papa wana naza mobali mais ndimi na koma mwasi ya papa wana pona pasi ayebisi ngai yo vandaka wapi na expliquer nga kuna alalaka na église non wana avana koma na église na bandeko kuna kolala epa bamasa na nga mwa bakota ya bakindele kindele eza komi na monga fula na kati kuna donc place ana tokota ndako na biso butu na biso donc soto komi 17 eza wa 21 na banda wafanda kuna mina nga olongwa na milie wana oya siko na milie eza mwa bato bayebi yango mwa mingi apana nga muna okake na on dirait ici banga te papa na okoka te mais na pasi na ndima na okoucher na papa wana premier jour na trouvaka ngo normal na kenda na ndako papa na lela butu mobimba mais na mesanaki oh na sima ko mesana nanga na bana ko za na osala bien papa. Pasi papa. Et ça la passe dans le route et le suka. Comme de Dieu. Nazonga momo qui parle bien. S'il te plaît papa nangai. Pour d'abord de kokoloba, ça fait mal même na moni na vandia et na mai na misu. Mais il faut aussi porter toujours. Déjà ko yokaye pour comprendre que baza bateau papa te dit destiné et ça na makasi na yete. Ils ont makasi na bino par rapport à Dieu Saint-Esprit. Ils ont la nengini. De comme bali nzamba otu salé grâce. Après nous sortir au ce témoignage vient à souffrance parce que papa na bango avec mon français koko avec mon français ateka bango. Ayo ko musala ndenga zawana akomaka mwasi ya donc akomi pona musala. Ebi ndeko papa ili souffrance et ko salisho makambo so kana kitu sala na vie. Bato ebele lo basala makambo eza bango te eza souffrance yomona mutu musu po azwa bapona na université fo bimana professeur oui bamusu mona po azwa musala bien il faut patron wana alinga ye donc ekomi osala likamo ozwa na condition moko ezala bato ebele bakota bandako basokola bango bakende ovisite bato po abotaka te po likobala ezoya te musala ezoya te mukanda ezoya te souffrance et que quoi même maillot et place au canacate na vie maillot. Ditinga papa vous même manga place on ndima kate na vie na. Je m'en ko mbal lonza mabigisie. Kana ezali après ko bimana mon patron na ye. Mwana mobali a bimana mwana mobali na nzela sima. Après un moment a comme so ba ndoto ya mabe ba cimetière so lali loko akufi loko ba ole laye. Donc on t'a vendu tout mon papa son a dindi na libulu pour ça on dirait libulu on ekinda les autres qui t'en ont eu battu son okinde ouais papa s'il vous plaît na s'excuser bande konanga bien sûr eza TV mais non so tana lo ba vérité
nazwa ata naloba vérité. D'accord. Na olinga naloba na bomba me Saint Esprit eti na ngaka loba. Nzambe ya papa Emmanuel na kati na opuse nga kobumba te. Loba po sunga bana bandeko mususu. Papa, na komaka soki peut-être na koti na sala sel na wese. Masuba o biso to suba biso ba mibali. Omona na osuba ona ndenga sima papa. Pe masuba pamba te makila. Makila ya makila. À chaque fois, si on regarde na sala sel, papa, na obimisa makilo. Na komo de moi si ba période abasi et comme pas na nga mobali. Nyesa ka pona ko envier. Papa na koka ete. Na sala ke fort na ndenge na nga moko vraiment na sala ke fort. Na komo ko makila lokola moi si papa par jour na changeaka Pampers ata 10 fois. Imaginez na moi mobile mais par jour na changer Pampers ata 10 fois papa na ngai. En tout cas na komo vraiment désespéré. Tellement na kindana na mona batebile na botanique. Ndi bakenda ba mabondeli kuna. Na koma kiso na kei papa pona bondela petsa ko bondela zalaka te na koma ka kolela. Na koma ka kolela. Mai na miso bima ngai. Chaque jour na yaka na jardin botanique. Oh, ezape na papa yepa yaka mabondeli kuna papa Emmanuel. OK. Muko mususu na monika papa asali sujet moko. Abinzamba la kisi na kati na biso toza na ngomba awa. Et pardon na jardin botanique awa. Iza na mutu moko nzamba wala kisanga kati na ye. Aza mwana mobali makoma kobima makila na sima. Donc abeti aloba bilo mwa o ngamu kati na ngana na comprendre que papa olobela ngai. Kiza mwa mobali moko azobima makila, iza mwa mobali moko bazanga na tanga mbongo papa bango bibisa betoli na bango, iza mwa mobali moko ndanga za vie na ye za via bakuti. Donc biloko papa Emmanuel azoloba papa na mona ngondire na vie na ngai. Na koka eti, na ko ndelo mo toucher ntema na ngai. Na poussa na ki pembe na papa Emmanuel. N'expliquer vérité. Abi na ngate papa, o eza place de prière. Moi to solango eza te to kini na église. Ndi to koma na église, na expliquer papa nyonso. Makamka ndi na to expliquer au papa. Ndi papa Emmanuel aselenga pratique de prière. Aselenga pratique de prière moka intime ya pamba. Intime na pamba ndo muna ngamba babundelo papa banda landela nga pendant intime. Ndi nazabo papa. Yango na ko bumba ngoti. Merci papa Emmanuel. Merci papa nanga. Lelo o papa ndo muna ngabu. Ndo muna ngabu papa. Na bimalisu makilati. Na koma so na kena wese na osa sel. Ndo na zonga mobali. Na mabondela espace intime papa nanga. Na zonga mobali na bimalisu makilati. Yango wana papa soki na ndimi na fuka maliboso na yo. Ndeko langa tellement merci beaucoup. To kibino na yo ngolobi. Papa Emmanuel. Na mo mukuse na témoignage ndeko. Lolenge nzamba bikisi, c'était comment? Nzamba bikisi pour nous en bref. À 6 mois après que bimana ndeko na moninga ne mobali na nenga sima. Après 6 mois abandi ko saigner makila. Abandi ko saigner makila à stambola partout à kenda partout à meda bakisa bokoko simba kate. Mais mukolo ngomba nzamba ko révélenga avant na pesa sija prière. Voilà na jardin. Na jardin botanique. Nabandi ko détailler azaki ensemble azaki musika. Mais nzamba visiter ye. Et ngomba ke papa eli à tous dans le pays, nous avons visité, à occuper journée, à occuper RT. Amen. Donc, le bon consomme est comme un sika, batako komate. Ok. Alors, nous avons dit le lot, par jour, nous changeons moins 10 papins à changer à sous-souté. Gloire à Dieu. Awa, makile katani, pendant 6 mois, après 6 mois, makile katani, awa zongi mobali. Sant, azaki mudamunene, santé silaye, à cause ya makila. Yango, nengna lobela batu. Papa, makila souke za mabe. Les sans vendre. Soki makile za mabe. Il y a 220. Ok. Makila ou batekango déjà. Le lot besoin vivre ma conséquence ma kambo boye makoda mutute. Mais peut-être na descendant na bino, ba papa na bino basalaka cérémonie moko. Mais cérémonie wana esi bateka bino. Les gens vivent malade, bana, ils ont oboti bana bien, mais comme étant moko, mon amour, comme quoi épilepsie. Oui, mais d'origine, il y a des cambés ou tu wapi. Makamu suba lokiote, mais ça d'origine pour botter ma kila famille wana. Ok. Et ça va réclamation makila. Ba misuba simba ka mbongo, mais mbongo ba sango le malongate.
Pourquoi? Parce que makila na yeza réglame à tourner si kamoko. Ba mi soit na règlement ma règlement. Tala oyibi la kila mabe to que France. Makila et vous changez te. OK. Et vous avez makila na yo wana. Yo ba te belé ba osibi ba conséquences de banda mboka. Et ça makambo akuti kuna te. Mais ça makambo yo wuti na ba famille parce que ba wuti. Réclamation Réclamation makila. Réclamation on est kangi et qui peut même continuer à Et autres qui peut continuer et réclamation et ndiye. Papa Eli. Et ça ba tu mususu o mona ye. Depuis que kalibala na ye kufa. Akor so sombale mususu te. OK. Depuis que bota mwana moko ko bote kangama. Maladi moko batila mwana na ye. Kara ya mwana pona nini? Mwana zo sibir. Ya omone Bible lobi na mukanda Psaume 11. Psaume verset 11, chapitre 11 plutôt, tina 3, verset 3, Bible lobi. Ce que fondation eza malamu te. Biso ba juste to sala nini. OK. Ça veut dire que elle kamba fondation. Nani yango oyo aza auteur ya fondation ya souffrance bo le kanango. Nani oyo aza auteur, ye auteur na ezaki papa na ye. Deuxième auteur na ye à cause de souffrance andimi apesa nzela sima na ye ya mobali po babimba na ye po na souffrance. Yango na vie eloko telemela. Tango zo prier eza bien. Mais yeba d'origine likambo zo prier uti wapi. Ko prier rapport na prier te. Mais yeba d'origine likambo. Ye d'origine na ye souffrance. OK. Azaki lié na makila ya mabe ya papa. Bakebele bakufa me batikela biso balwa na bango basala. Papa loko sali kambulelo mais ko rétablir après 5 ans. OK. Bakebele bakota en place basokola bako. Lelo conséquences sont vivre exemple likambo salaka. Tala ndeko makila bana 6 mois a changé ma papesse parce que andimaki koteka simana ye pona oluka bongo. Siko yo na souffrance olanda ngai okotaka wapi basokolaka yo wapi bamelisaka yo nini obimaka na nani nesika likambe wuti yango wana. Est-ce que tant babalaka bosalaka mariage lelo bana bazobala te bana bazoya te na libala na sima mariage to baopesa mbongo ya mariage nani asalaka réclamation nani adisritaka mpona libala wana lwa nini batiaka bokonvanse te bokopambola bokobala te. Papa Eli eloko nyonso souffrance nyonso ezala bakozi na yango eza na bato lelo baza bacause e basouffrance ya bato. Pourquoi? Parce que obotemeka na famille wana le sang yango moni bato ebele babalobaka o maladi ya famille te. Mona papa abelaka maladi ya misu koko na ye abelaka maladi ya misu grand frère liboso olobi ya biso ezala ya famille eza uniforme maladi ya uniforme pa yesu ezalaka te. Yesu aza capable ya kolongola coutume ata moto atirango akufa mais aza capable kopesa solution. Amen. Yango nazoyebisa bato nyonso bazolanda ngai ndenge Bible elobi na 2 Chroniques 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez enfermés, mais à mes serviteurs vous resterez. C'est-à-dire que il kamba vie na yozo souffrir wana. Il faut nzamba te misaka musali nzambe moko pour asala pour la bénédiction solution finale. Amen. Ndeko akutana Yesu na ngomba. Peut-être yo okutana na nzela mission. Amen. Na bi ero landa mission ote. Et ko ça rediviser et ko ça ero landa ngona ebité. Pays pour landa ngona ebité. Mais ce qui ne va kutana na ngomba makila 6 mois a changera pampes 2 fois par jour. Et katani le nzamba zongisi mobile. Yo poso landa ngai likamuna de ki Yesu na makasite. Amen. Pour marobota mikanda Mrambe simba kate di bale simba kate bachayo botutu moko ovansa kate tous les problèmes ozo le kanango ozo ndanga sikoyo contactez biso prochaine témoignage zande ya yo ozo ndanga yi. Amen. Ndenge ndeko abiki ainga kutana na bapampes na ye na boy kolakisa ngo apakisa somo comment mwana mobali akino senye na sima
2 fois par jour on change ma pampers. Peut-être les Cambouillais, ça les 6 mois. Peut-être il y a yo, et ça les 1 année, et ça les 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais je sais que notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu fidèle est capable. Il y a aussi quelque chose qu'on a vu d'ailleurs. Aujourd'hui, on a vu ça. Il y a biki nangomba, mais il y a biki nzela et Michel on a vu ça. Pesa foi, pesa kondima. Prochain témoignage, c'est yo. Merci, papa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Prochain témoignage, j'ai un mouton azota la biso na oesika, yé pas ozala édifié. Ngana roye bisa mouton soit allé Michel lelo. Et l'homme de Dieu a lobby na 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous verrez la délivrance. Bon, on appelle le lengi bikam me osala malakati sa vie na yo. Peut-être yo zawa nous a la difficulté makasi ko désespérer. Comme il ngate tout na l'homme de Dieu, au bon pour na bandiko bota la biso. C'est à vous ya osala ou eto bengi devoir personnel. Soit numéro na ba poste téléviseur, benga l'homme de Dieu, kota rendez-vous na ye, le lengi nzamba ko se manifester. Au monde appelle au beaucoup en Zambie. Pourquoi pas il peut témoigner. L'homme de Dieu, pour que tout, si c'est Michel Lelo à monter, numéro de téléphone est ça. Ils ont plus 243, plutôt 243, plus 243, 82, 72, 86, 111. Plus 243. Plus 243, 82, 72, 86, 111. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et merci d'avoir déconné sur Batali Bisso. Et Yom Totsikali, message aux clés à ma casse. Prochain témoignage de Zayo. C'est le moment où Obenga. Pour mon loboko en Zambie. L'homme de Dieu Tobanda qui est avec Jésus. Et Toko aussi c'est mission Boité. Ça pour ta toson c'est sur le commun pas Zambie. So vous avez un message au PC message. Yambo au clôturer la prière pour que aussi ça. Na PC message Batunios Balandinga. Ok. Au senti qu'on s'est retrouvé d'accord. Maman. Nayebi ki papa ndeko mbali ndeko mwasi makasala nzambe bele bilolanga biso que chacun a sa grâce. Amen. Et meka ko contacter biso tsa kondima na nzambe na biso na grâce on nzambe apesi biso et ndenge ndeko abiki yo poko bika numéro za la pesi yangwana benga biso à tout moment ozwanga moko et to resembela nzambe osala grâce na lengi na prière pour na yo. Amen. Ozwanga biso Père Dieu puissant mutu nyonso landinga na minute oyo nayebi air oyo komela ete. Mais ndenga zozwa prière na ngai na déclarer nouveau départ na déclarer mayamis na yo katana souffrance na yo katana kolela na yo ya temps ya mbula nzamba kausa yango na pamboli banzela na yo et na kotisi victoire na ndako na yo esengo oyo ekima na vie na yo na zongisi esengo wana na kombo na Yesu na déclarer racine ya problème na yo nzamba kundolonga bimisa yango. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Merci d'avoir déconné sur Batala Kibiso. Ce que Jésus-Christ de Nazareth a zongité. Toko tanesu na oisika. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.